ABC One Television. ABC One Television. ABC One Television. Chers abonnés de ABC One, bino bopona biso, bino boningaka biso, bino pe obo se fidélisant na bino na ABC One bolukaka gauche te bolukaka droite te pour boyebi ke makamba malonga ezalaka nde awa. En tout cas topesi bino mbote sika nyonso bozali na ba continent nyonso na ba pays nyonso na ba coin nyonso boza. En tout cas encore une fois merci pour la confiance bopesa na ABC One. Ngai na bino tozali kobeta lisolo ya sextape po etamboli na ba réseaux sociaux oyo ezolakisa image ya République démocratique du Congo, image na qualité ya éducation oyo biso tozopesa na bana. En tout cas to solo laki to mitunaki ba question responsabilité eza pa nani photo tuna nani photo interroger lelo na yambi po na bino pasteur Didier Lompinga ye aza moko ya ba pasteur oyo bate ya kapenza makasi na République démocratique du Congo. Aza pe moko aza ko inspirer ba jeune mais aza pe parent na ye toko solola pour na likambo sextape auto yeba toko tala na du point de vue social eloko nini esali bongo et puis toko tala mingi penza domaine spirituel ya République démocratique du Congo parce que tozana pasteur Didier Lompinga na lombangu penza na ke koloba na ye. Bonjour pasteur. Bonjour maman journaliste. Boni nzoto kimia ezali kolo aza na contrôle po yaza mobati na nyonso. Kolo aza na contrôle pasteur Didier Lompinga nayebi ke yo te akabien olandela pe makambo ezoleka na mboka. Makambo ezoleka na mboka eza likambo ya bana oyo ya sextape otomoni ya ba élèves na biso en uniforme scolaire mais baza en plein débat sexuel. Est-ce que yo pe oyoki to moni yango za au courant ya situation o? Maman na pamboli nzambe soko opesanga 30 secondes to bata mexe pa na nzambe. Problème nzambe to pesio merci pour na chaîne oyo ya biso ABC One to élever kombo na yo. Zala nzambe na mitune ko tunama bayeba kolanda biso bayoka pe fungola mitema na bango na kombo na Yesu Kristo. Amen. Maman lokola citoyen d'abord congolais nyonso na yoki pe na moni ba image ya makambo nyonso eleki mama na ngai omoni pe oyoki d'après yo na kokota na angle spirituel te po na yebi ke wana eza domaine na oto kovandela wana mais eloko nini ekoki kopousser bana na ndenga société ka nde makambo ezokende bana na biso eloko nini ezotinda bana ba se comporter bon. Maman na domaine éducatif moi d'abord partant na humanité j'ai fait des études pédagogiques. La pédagogue pour oui psychologie. Oui maman j'ai fait des études pédagogiques kota la bana na baza ba mineur balekisi 3e enfance na bango ba koti na puberté kota la na psychologie pe na mayele ya bomoto muto akomi na ba âge wana posa ya nzoto eyaka mingi na kati na ye. C'est que muto wana aza livré na ba pulsion charnelle soki aza bien éduqué na momana nde basi nyonso pe mibali nyonso babebaka. Lelo nga aza na plus de 50 ans na leka na âge wana yo po leka na âge wana batu nyonso baleka na âge wana mais oya biso ndenge lekaki na oya lelo so sur le plan éducationnel ça ce n'est pas normal. Ce n'est pas normal. Ce n'est pas normal. Y a-t-il de main noire derrière ces comportements? Tous les accords toujours le 21e siècle payé na makambo na ngonde sali ke bana ne ba komi éveillé makasi koleka o ya liboso. Ama on a zolo besoin éducation du fils. Pédagogiquement parlant c'est ça. L'éducation du fils par ta définition c'est quoi? Ce sont des éducations qui se donnent par dérive. Oyo mama pesi mwanate o bana bazozo alibanda o mama pesite école pesite. Alors si ko éducation du fils wana ezo pesa wana na ba politicien. Ce qu'ils font dehors. Na ba musicien.
na ba église na bato baza ko s'introduire na quatre église na société alors bana na baza livré na tozo ba société tota la télévision tozo ka radio masolo nini ezobeta malelo li solo nini ezo par rapport à nous tango biso totanga ki na lelo oyo moni différence ezana masolo wa lelo ba parents ba komi irresponsable ya koyebisa batiki media éduqué bana batiki nyonso éduqué bana ole bango moko bazala na centre ya éducation ya bana mais babi ekomi pasi na évolution ya technologie mama technologie ezanini mama nangai technologie ezanini technologie moana ebandi lelote technologie ebandi lelote moana ebandi lelote et ordinateur ebandi lelote machine ebandi lelote évolution yaba appareil nde eye na 20e siècle ande tozoba yango tozoba mwana aza bien éduqué nazala baboti moko baza na États-Unis mwana baonga na encadre bango asa fungami aza na 15 ans asengi baboti ni mama yoka babi papa mama naza besoin de téléphone papa bina âge na 15 ans na kosombo téléphone wana na États-Unis na 15 ans papa na États-Unis na maman na États-Unis ba kosombela mwana téléphone te na âge à 15 ans. Est-ce que vous comprenez? Pourquoi? Parce que TV, éducation diffuse, téléphone, éducation diffuse, non? Et zo kota na kat na TV, moi na, ay ma téléphone na nga tata na ebité mais moi na nga 15 ans yebi nyos tout. Voilà. C'est ça. Voilà, merci beaucoup. Fali Matoko Yoki, hein. Na 15 ans, on a les États-Unis, on a un téléphone, mais yo, on betaka moutou léani, azoka à tablette. Il y a un babi de Kambou, il y a éducation diffuse. Et là, on dit, les autres, ça va éduquer, il y a des problèmes. Tous les gens qui ont anglais spirituel. Parce que, c'est les spirituels qui dirigent le physique. On est tous les gens à l'élo. Mais, ils ont conséquences, il y a spiritualité. Spiritualité à RDC Zamabe yango mono tozomona babi baloba ngona apocalypse eza soki ba signe ya fin o tokomi komona bana balawo kiboy donc eza na likambo éducation te mais on dirait pe moi liboko moko eza na sima côté spirituel lecture spirituelle nini okosai la biso par rapport ya makambo ezoleka mama butu nde lakisaka oyo kwa na tongo makambo nyonso esalamaka na ndako na papa na maman et ça ma chambre c'est-à-dire na butu et puis na moi ebimi na salon OK Congo na lobaka yango na 1991 papa Sakombi benga biso pa révérend Léopold Mutombo wana zana inde 3 nanda kwa Franco aloba le Congo a été vendu au diable Congo était kama epasata ngeni lisusu Congo komi oteka bakenda na socle na suka ya mai bateka Congo oyebi les choses spirituelles et se visibilisa kambala mokote ya lo kwa zemi mukolo zemi ekotaka eza yango kate bima kambala moko sebe ke na simate ke na kaliboso malembe ezo monana bokamati centre ya franc-maçonnerie na Afrique bochango na RDC conséquence yango en tout cas na permettre au fond la parenthèse centre maçonnerie ya franc-maçonnerie bati awa boche yango awa le pays est en sorcellerie maman na bandal awa yokakite ba illicite et bimaki na buto biba banda ba siliki monolithe ce sont les choses qui ne se sont jamais fait na mboka oyo na bota mina Kinshasa na kona Kinshasa na yambi Yesu na Kinshasa yango komona multiplicité à l'église baba rebelle makambu nyonso ebele spiritualité soki eza malade nyonso eza ya kokufa oyo moni wana bana basama yango babenga obsession mama donc on est communicant bana comme obsédé sexuellement maman ça ne peut pas se faire c'est les œuvres du diable dans le pays cela nous prouve comment le pays est dirigé. Cela nous montre comment est la spiritualité de notre pays. Vous pouvez faire 40 jours, ça et 8 jours, il y a jeûne, Namboko, avec de telles choses, rien ne va marcher. Ah, papa, il faut communiquer le roi bateau, papa, il mboko eko bonga lisute. Non, maman, mboko eko bonga. Omoni tango pelisaka moto, opelisi makala. Opelisi moto te pour. Omoto opeliti, moto bimaka liboso wana. Mais moto tika na set esani ezo petango ya makasi ndema fufu sani etoka moto yende makasi sko tangu moto ye makasi soko sopela ngo mai mbala moko esani
ekufi mbala boko. Problème ya Congo ekomi wana. Mama, yo kanisi ba bêtise to mona lelo elekika lelo te mais etikalaka ko bima boyete. C'est que spiritualité place bomba maki est poli déjà. Tala ndenge bimi. Tala lecture sikoyo. Il y a sexualité libanda. Voilà, nazo telemaka wana place lobi que spiritualité eza ko beba. Est-ce que ezo ko pesa raison te na bandeko ba bi photo zonga to sambela kimbangu, il faut to zonga to sambela bakoko na biso parce que depuis christianisme eye biso ba notion ya grâce, c'est-à-dire moto ata sali masumu balobi là où nos péchés ont abondé, sa grâce eye ko surabonder. Depuis kaka ba christianisme était prospérité, était grâce. Batu babanga lisu masumu te, batu bazobanga lisu ekobo te, batu bazobanga sute ndezo mema ba makambo. Yango wana nde ou les bas blesse et siko mabe vandeli. Mama, toi na nzambe ka moko. Moni mboka na biso ya pays laïque. Eza pays laïque. Oyo batu lokola nanu ba comprendre le vrai christianisme te. Yango tozomona ndengona. Mama, yo mona api un pasteur. Asa éducateur à masse, n'est-ce pas? Mais comment pasteur boulumboule comme on a la télévision? Si balobi grâce c'est quoi ya? Non, maman, la grâce ne nous apprend pas à pécher. La grâce n'a jamais appris à quelqu'un à pécher. Soki mutu, maman, ndenge oyambingai na chaîne nao. Na rebino que maman quoi makangula ngai. Yo fa marié. Okolinganga. Na kolinga te wana selon ba vertu na. Ah. Mais ba ata na sali yango nzamba kolinga. Non, maman. L'issoumou nyonso est pardonnable, mais l'issoumou est comme des péchés. Tu pêches contre Dieu, contre ton propre corps. Ok. Maman, est-ce que vous savez que vous êtes marié? Ce qu'on connaît comme des tout libans. Mais bah pasteur, autrement bah sextape, na bah musicien chrétien, bah lobi et si bah régulariser situation na bah on a nzambe. Est-ce qu'il y a un tende les akotine d'après bah na ebi katana sali nzamba olimbisaka? Oui, y a une spiritualité c'est à kokufa. Spiritualité wana. C'est-à-dire tant où y est pasteur, à quoi ne kobo bah la kisi bulumbule na miso bato. Asengi nzambe pardon, l'état tikiete. Asa libanda osani. Azo continue koteya, azo continue ko sa vie normale. Miracle pe azo sala ngo. Siko bana oyo ba moni makambwana. Ba bona mutema. Tamo musicien chrétien, bulumbule mona na TV. Lelo ngana ka tokoti sous concert obetele maboko. Vie exact. Kasi ba homme de Dieu pe bo komi bongo so moninga bino asali mabe, ole bo vanda na bozaka na ba corporation. Bo pemisa ye, bo sale boye. Bino bo lobate, c'est un homme, il est faible, a commis faible, biso toza fort to soutenir nde to komo mona ba pasteur musu baza ko soutenir ba ningo ba koyi na sexe. Natanga ta kombo évangile Roger bakazo un problème pourquoi? Parce que la vérité par toi personne non zamabe. Nazo côté l'été mais nazo boza solo. Mama, na tangu ya Bible ya solo mutu soka salima be. Mama, obi repentance koyoka pasi na muteme puis jamais kozongela likambwana. OK. Et lo kozo boma biso ya ngwana. Impunité eza makasi. Tango impunité eza makasi tokomi kopona. Et spiritualité ezobeba. Mama tango moni biloko ebimbo spiritualité mboka ezobeba. Et batu babomi mboka, ce sont les serviteurs de Dieu. Les gens qui se disent qu'ils sont des pasteurs, les gens qui se disent qu'ils sont des enfants de Dieu et ils ne le sont pas. Et ils ne le sont pas. Babiloko eza somo makasi ko mona yango ndengwana. Wana eza kiboniama na kati na mboka. Kibongulu kibontaba na kati la mboka. Komona ba image ya ndengwana mwana ya 14 ans. Asala biloko ndengwana. Deux personnes moko liboso azo caresser muso ata Jimmy Boyemba monyo lokwa Hollywood bazo tourner penza film. Jimmy Boyemba za na raison mama na ngai. Ba bêtise boye ekoki ata na Israël mama esalama te biloko. Yangwana Congo ezo senga repentance sincère. Là c'est que diable pena a vandi pena na RDC on tozo mona ba feu zo mama par rapport à Makambo depuis que bokamati centre ya franc-maçonnerie boche a makola satanesa. Donc c'est que pasteur ozo prédire que tout le monde est encore pire que autre. Moi c'est le romuké. Bible bina bisoboy. Sache que dans les derniers jours il y aura des temps difficiles car les hommes seront égoïstes, fanfarons. Aimant l'argent plus que Dieu. Aimant le plaisir plus que Dieu.
soko tali ba chaîne diffusée yango oyi ba vu combien ba sali bato bamona ngo ekomi esengo moko boye raté so ekoti internet kaka ba mbala moko ekomi esengo moko be mama po ni censurer ezate nana ko censurer YouTube azate bango moko bakonzi okende mabwati lelo ekomi na place ko fixer makambo wana bavandi bazoseka bafungole cravate batie ba veste pembeni même les hommes de Dieu comme les bango esengo batala kabilo kwa oui mama salaire donne l'impulsion lisusu kutu ba ifta azomo andona le PC pour sa sexualité lisusu ça c'est le satanisme maman ça ce n'est pas Dieu. Ça c'est le diable entré, le diable en personne agit. Maman, je m'excuse pour m'utiliser à yo. Ma réflexion telle. Qu'est-ce qu'il pouvait faire? Ba na wana mi balé a mi bal na uniforme. Moi na moi si ni agumbami. Moko liboso moko na sima. Et puis muninga na bango azako filmer. Osoma ça normal. Ah, wana ba abonné à ABC1 ba réponse des appels à Bino boyebi ndenge nini bo commissaire la biso ba réponse na Bino mais en tout cas na ndenge tozo monela eza normalité. C'est le diable. C'est le... Et puis eloko nye kotinda mwana wana ba bêtise ba sana ba ninga na wana akamati image wana a livrer yango. Ça c'est ça bazo tozo benga buzz likolo ba ndeso bazo luka buzz. Azala à la page ya ngo créer makambo. Ya ngo soka zunde wana Alexia ngonde wana. Et ta lisusu tala comment éducation mboka na biso za bafoué. Bana ba 6 examen. Mama, oyi ba mama biso kala. Po mobali ya monata masasamba na ye. Amonata moi le kuise bande ya le kuise na ye. Mais tala bana ndenge bazo bina mama. Bazobina badanso bango bazobina oh ya ba star congolaise bazobina eza ba star o baza ko inspirer bana boy donc to komi momona ba nzembo eza na fonte musique kaka na qualité ya clip danser star alatika mabe vedette alati mabe atiki ba parti ba danse nyonso bana o ba bini pour épouser ba on va kendo poser ba acte wana plus tard ils ba danse bazomona na TV bana basi bazo na TV a chaîne nini mama na ba ezaka ka réseaux sociaux même ba chaîne na biso ya bino ya mboka ba chaîne na biso ya mboka toko sa ba chaîne na bato ya libanda te ba chaîne na wapi waka ya biso moko siko sensibiliser Sansi on va vivre kangisa on a évité ce que ça solo bon c'est une façon kaba kino ba sala pour on sait kaba bino les artistes congolais monde kangisa sansi ko ta prison ministre culture ça raté la mboko de l'abonné bino de bozo comprendre ba question de tozo tuna azali mazati mais Vital Kamera liembo à 100 jours azap na prison siko ba musicien na nyostu héritier wata na porte ya prison zonga to comprendre te mibe ko ne condamné et éviter ce que mibe ko kaya on peut me dire bima maman kaka ba coup de fil et là on comprend de siko comment le diable comment le diable est en train de diriger ce pays donc on comprend côté li muto asali mabe mukonzi à côté li muto asali mabe et alobi alt et ça mine des alliés donc au-dessus de la loi hier azali kolanios ola tala mboka ozo tambola sans loi mboko ezanga nzambe mboko ezotambola kozanga mobeko eza mboko ezanga nzambe mama nalobaka likambo olimbisa ngai bato ebele bazokende baeglise me bato moke bazosambela mama ebi kosambela eza nini église oyo bato bazokenda formalité lokola yo oza na bana mibale bana na baza bana yo eloko nini elakisa baza bana o c'est par rapport à éducation opesi bana naza na pasteur assistant na ngai aza na bana misato pasteur kadi ke jesali apasa bana ne baliaka pa bato te soki na ndako na bango atopesi mwana 50 francs avant de fata nani atali parent éducation na zonga et pas parent na siko biso malgré to inverser ba rôle en tout cas passer le poser nga pe ba question belé tozo ke na ko chiter pour comprendre que malgré diable azali rôle ba parent pe ezali to lobby est-ce que solution ezali pour na mettre fin na makambo parce que tozo banga lelo ke bana ba reproduire ba acto ou soit pire que yango eya est-ce que solution est sortie à crise au côté dans secteur éducation ezali oui sur le plan spirituel d'abord et puis to kene sur le plan social na lingi na banana social après na kene spirituel okay. Oui maman eza na solution sur le plan social et éducationnel il faut bakotisa na bacours na biso bacours ya
ya sexualité ndenge bako kotangisa bana. De deux eza il faut ba punir bato nyonso o bazo sama kama de trois ba interdire na ba télévision na biso d'abo ya mboka ya walakisa ba série pornographique ya walakisa ba biloko wana ba image nyonso ba musique wana ya mabe wana. Sur le plan spirituel eza problème ya repentance très sincère. Ya repentance ya bino basai na nzambe to mboka mbimba pena to se repentir et bandaka likolo ezo kitana se. Maman, je m'excuse, priez. Au centre wana ya franc-maçon wana baloni a moyen ko pikola ngo ezate oya ndima kyango abimisango. Ah so pe na tuni na ndima kyango est-ce que oza maison oyebisanga na ndima kyango mama ngai nde nazawa na sina kufa pona Yesu na sekwa pona Yesu nani yango ndima kyango po yepe ka to ebise te papa le même konza mboka te nani akokonde mama yo oyoka franc-maçonnerie na mboka na biso que siège yango eza na yokate oyokate voilà mais siko centre lango ezalia enkaka yo mona mboka ni bato azo soke enkaka bazo mbima kindoki na bango mais kende na ezo eta nini eta laïque mutazali bon voilà tombola o nyoso lingit yo lokwa tombola nyoso oyo lingi siko ozo le supo anini ke éducation bana bébé pombo eza tombola nyoso oyo lingi mama makamu nazo yebisa yo banda tondimi centre wana awa na katla mboka na biso ezalaki na Congo Brazzaville mukonjo awuto kende aboya ka yango ezala awa mukonjo aye andimi yango ezala awa yango yé pas boy centre on est lo ekozala te mama Denis Sassou Nguesso te po ya longo paner franc-maçonnerie eloko ezoboma ba continuation surtout mama na ngai et puis ye awa ba pasteur na sima ya mutu bazokumisa ye pona suka pesa bambongo biso ba lokoso mbongo biso ba pasteur lokoso mbongo nde sali biso makambo nyonso ya tangu nazo na komi nga fanatique na za fanatique nzap na meme na première place l'église mabesa ni ekoti. Voilà fidèles abonnés to komi penza na suka bino boyebi ne bo salaka pona ko komela biso ko tindela biso ba question na bino parce que pasteur Didier to promettre bino ke to ko zonga kana yesu pour likambo spiritualité ezo boma mboka ezali likambo etali ngai etali peyo to komi penza na suka oloba mwa mona ba abonné na biso moi message d'espoir moi message de veille de conscience na ba parents pe na bana poto kabona malam ABC1 Yesu nde mutaza mukonja ABC1 lokola na leki na ABC1 na ndimi bato bakolanda yo mama bako comprendre ya solo baboti tozongela l'éducation pour na bana na biso c'est la première des choses nzambe aloba les enfants c'est la bénédiction. Les fruits de nos entrailles est la bénédiction. Ce qui fruit à l'entraille non est comme malédiction. C'est que yo maman ou comme la source, to papa source c'est amabe. Bana wana ezaka kolakisa ndenge spiritualité ya mboka ezali pour na bana wana. Alors biso to bondela nzambe. Bato bazo kamba Congo. Mama poka télévision ezata. Banda Congo ezala Congo. Makambo ezo sa malelo. Na salamate et nzambe apambola chaîne bato ba s'abonner ebele pour basala vraiment à la page na pamboli ba konja chaîne na pamboli muto yambi ngai amen voilà to yambi mapamboli ngana bino fidèle abonné neka bo mesana bo banomona Séraphite Mayandu la grande taille balobi Séraphite Mayandu la grande taille bo mesana na ABC1 parce que makamba bien et kozala wana mutarobo ya zate fali matoko na yebi ko lingana lo baboyi mais mikolo mingi na olinga pena boete lifa matoko comprendre nga moi muke fidèles abonnés ngana bino to kutani kaka awa na ABC1 ko luka te ndenge na lobaki ko s'abonner au mon côté benga ba voisin partager vidéo oyo parce que likambu ya éducation ya bana etalinga etali yo etali biso nyonso rendez-vous tozu yango kaka na mikolo eza koya ABC1 ba vidéo ya sika ba actualité makambu nyonso ya bien oyo za nango posa okozo yango awa. Je vous retrouve très prochainement. Ciao ciao. ABC1 Television. ABC1 Television.